Bonjour, bonsoir, Bagola nyonso tout ya monde entier. Bonjour, bonsoir, Bamelomana bonne musique. Bonjour, bonsoir, Balandi nyonso tout ya Global TV. Ngai wabino bibliothèque nazongeli bino na audio po te tosolola lisusu moke na oyo nyonso ekoleka autour ya artiste na biso. Ndenge boyebi naza mvuluzi ange gardien ya artiste Ferregola. Et depuis près déjà de 4 ans, tozalaka wana, tozali soutenir artiste na kati ya bakomba na ye et te prêter serment na fidélité et surtout na ndenge ya divinité et tokotrahisaka Ferregola te parce que bamvuluzi bapesa biso mission divine ya koprotéger artiste Ferregola. Na duo na Trésor Moscou, ye ayaka côté numérique et nga ayaka côté spiritualité. To mélanger yango, to tie yango, to sangisa yango, to pesa yango eloko moko ya malamu oyo de temps en temps bomonaka duo oyo eyakaka pembeni na bino po te apporter bino ba réponse na ba angle oyo bato bakotaka te ya ba résolution ya makanisi na bino. Lelo oyo tozongi lisusu mpona problème ya ba visa, ya déplacement ya ba artiste ya Ferregola, ya contrat na ye asignaki et puis na oyo tokomona empire du mal nkombo oyo toyakaka nango mpona kodésigne bato oyo na musique balukaka te bagrand chanteur ya mboka na biso bakonza musique par rapport à batalon na bango, par rapport ya likabo nzambe atia na kati na bango. Basangana bazalaka mingi bachanteur moyen, mingi bapasteur, mingi musicien chrétien, mingi avocat, mingi politicien, mingi bato ya mokili po te banuire communauté parce que bayebi que souffrance oyo bapeselaka peuple congolais, musique kaka moto yaka ko apaiser yango en entendant les jours meilleurs. Ndenge Bible elobi que kala mingi te makambo ekobongwama e bango bana kanda wana balingi te que artiste lokola Ferre ayaka ko apaiser mitema na biso. Voilà etumba oyo tokota toyaka tosala ceinture autour ya Ferregola tolobela ye yango andima biso e lelo tokokontinue kosala mosala nzambe atia na kati na biso. Mpona kobanda eloko ya liboso ezali déplacement ya baartiste bavisa oyo basengaki mpona baartiste bakende na mikili ya poto kohonore contrat na bango ya Adidas Arena. Ndenge boyebi empire du mal ayakaki biso na lecture que salle Adidas ya moke eza salle ya 9000 places ezali salle ya répétition mpona artiste ya mboka oyo tobengi la merveille mpona ye ezali salle ya moke. Me eloko ya salle oyo bakoloba moke lelo ekotisi bonganga, lelo ekotisi jalousie, ekomi ti kokende kofunda baninga na Interpol alors que toza na parquet, alors que toza na justice ya mboka. Maka piken oyo bango moko bamema pembeni ya artiste na bango po te basala plaisir na artiste na bango bafingaka Ferregola, batiolaka Ferregola, balobaka n'importe quoi na vie ya Ferregola, ya mama na ye, ya bana na ye, ya musique na ye, ya corpulence na ye. Lelo ekomi bango moto basimbi badossier, basimbi bavideo, basimbi maloba bakende kobenga Interpol po te baloba ke bamusicien bakovoyage te, orchestre wana baxénophobe balingaka bato ya deux fois te. Me na yango eza na ntina parce que ekoki kozala kaka boye te, bato bakokende kohonore concert, bakokende kohonore contrat na bango e bino bato obwaka na leve na likolo bwaka bapremier bozwa bameilleur trophée tout ya le monde boza bawol boyaka kointerpele e koyaka kointerfere na katikati ya ambassade po te
boloba ke bato wana bakokende te e bakopeselaka bango bavisa te. Bitumba ya miziki ezalaka na mingongo, bitumba ya miziki ezalaka na koyemba, bitumba ya miziki ezalaka na bakreativité ya banzembo oyo bokotia. Bakulutu na biso, bapapa na biso, bancetre na biso balobaka ke miziki ezali lisano. Oyo akotia nzembo oyo eyi na inspiration na ye eleka ya moninga. Boni lelo ekomi makambo ya kokende kofunda bato, ya kokende koluka pasi ya bato. Toyebi maloba oyo papa oyo balobaka. Soki omoni moninga ndeko na yo akomi komema yo na parke, yeba ke alingaka kufa na yo, alingaka yo ozala te na mokili oyo ya se. Lelo tokoya kofungola bino nini ezali koleka entre orchestre ya Ferregola na ba musicien na ye na ngambo ya Pierre du Mal, lelo conduit par Fali na oyo babengaka Kauka. Eloko ezali kolekana ezali simple. Depuis certaines années, ba musicien bakoti na kati ya corps ya gouvernement. Mingi boyoki na kosite bakomba ba artiste te bakende ba Madrid, bakende na mbongo ya gouvernement na ba passeport de service. Tango gouvernement akosenga ba musicien wana ba visa na pa passeport de service bakokende mission. Mais pona ambassade ya mboka bakokendele bapesa bango ba visa esengaka ba subsistance, c'est-à-dire mbongo bokokende ko vivre kuna, ba dépense bokosala kuna, evandeli na bino kuna na ba hôtel ou na kati ya ba location ya bandako à louer, il faut bozala na lomeya. Et na kati ya likambo wana bato oyo bamema baorchestre oyo bakiaka na ba passeport de service, en dehors ya kobimisa ba passeport de service, babimisaka mpe mbongo na trésor, mais esengaka ba papier ya gouvernement. Bango étant na kati ya gouvernement epai ya ministre oyo tobengaka porte-parole ya gouvernement, na cabinet ya premier ministre batisa ba relation parce que oyo boyebi Kauka azalaka na kati wana tokobenga ye na kombo ya Alpha pe Omega, parce que ye moto amemela kombo ya Alpha pe Omega na communauté na biso mokolo basalaka bilulu ya francophonie. Donc monsieur Alpha et Omega atisa tellement ba relation na ngambo côté azalaka na ministère ya premier ministre et puis na ministère ya information côté porte-parole azalaka. Nini yango ekoma cop na bango. Tomona ba déplique bakende, tomona Wata akende na ba bateau, tomona Fali akende na bateau oyo boyebi. Tokokota na kati ya makambo na bango ya mbongo te pusi bapesaka bateau bango bamemelaka wana, bapesela bango ba passeport na ba visa, mais mbongo oyo ebimaka na ba déplacement ya bato wana bango bamelaka yango. Na yango tango Ferre aye kozwa contrat ya Adidas et bango babandi kosala chantage que Ferre pe ifo amema bato ebele lokola artiste ya mboka. Na kati ya campagne wana bakotinda Ferre asala procédure ya ba passeport de service. Eloko ebandaki nina likambo wana. Et Ferre avakoloba à travers ba communicateur na ye que ngai nasalaka makambo lokola bato nyonso te ou bien nasalaka makambo lokola ndeko wana te po te toza mapasa te. Ferre a opté kopesa ba passeport et bapesa ye ba visa en tant que kaka bato bakompagnaka ye na musique na ye. Akotisaki ba passeport début ya mois à partir à le 3 le 4 et na ambassade batunaka osali ba réservation mokolo nini bokokende mokolo nini et ba activité na bino na mboka ekosila mokolo nini. Ni wana omonaki que
Ferregola aki na contrat na Eliko Cash. Donc, il fallait assis sa contrat na ye le 13, le 14 et le 15, bakoki kokende na bango, mboka ya poto pour na ba honorer contrat na bango ya Adidas. C'est tout à fait normal. Na ba passeport ordinaire, mondele atenaka compte na jour okobima et alingi apesa yo visa avant te. Akoki kosala caprice na ye que boya kozala ba visa na bino le 15 tango bokozala prêt ya kobima puisque bosali ba réservation na bibonga na kati ya ba avion. Et voilà, sachant cela, batoya artiste mboka bazui prétexte comme baleki na ba passeport de service te, bango baluki ba kombo ya bato oyo na kati ya piken oyo ezalaka ba communicateur bakei ko formuler plainte et bakei koloba makambo na maison Schengen. Tomonaki yango déjà bafuite ya baliste ebandaki déjà kobima ya bato oyo fere asengelaki bango ba visa. Bafuite wana ebimeli ndenge nini? Bafuite wana ekobima parce que na ba administration tout ya mindele oyo bazalaka na Afrique ezalaka na bato tobengaka ba gardien ya ghetto boyo barecevoaka ba visiteur ou ba usager bayakaka na ba dossier, administration atiaka pembeni na bango bato biso tobengaka auxiliaire po te bamona photo na yo ezali na format kitoko, au remplir tel dossier, omemi tel papier, et bato wana babongisaka ba dossier po te kote pa ya bakonzi na ba service oyo bakolandela likambo ya visa. Et bato ya empire du mal bazwa ba connaissance na bato wana, bakoma de mèche na bato wana, boyebi bino moko ke likambo ya lomeya epai ya bandeko na biso nyonso, yango nde moto ekoma kobebisa bango misala po te balingi kolia na mikongo ya bato. Empire du mal aproposa bambongo e bato wana bakoma batravailleur na bango à distance. Yango wana bomonaki ke baliste ya bato ya fere et se retrouver na Dubaï epai ya bato lokola banenea e bakomi kosala nango bachantage na ba émission na bango. Lelo oyo tokomi pembeni ya bilulu ya le 20 na le 21 ba visa ekomonana lokola ekomonana te, ekomi makambo basamba, ekomi makambo bazwa ba passeport te po te balingi te bilulu wana ya le 20 na le 21 ebetama ndenge moko ke fere atika bango bilembo mabe na ndenge abetelaka bango ndule ya le 24 juin na stade des martyrs. Bilembo wana bya kolemba koefase yango. Po na artiste mboka La Merveille na équipe na ye oyo tobengi ba adhérent ya Empire du Mal, na kati ya mitu na bango ke fere ntango akokende obetela bilulu na kati ya Europe akokorige lisusu ndenge akorija bango na stade des martyrs, ndenge apengani bango na Côte d'Ivoire e lelo oyo akobungisa kombo na bango na kati ya Europe. Na moi baloba makambo mosusu epai ya bacommunicateur na bango babimisa politique mosusu, me na sese bakoluka te fere abeta parce que kosila na bango tokozongaka wana te, mvuluzi asi aloba yango ngai wa bino 2 ans yango oyo nasi nalobelaka yango ndenge nini artiste wana asili moto tolobaka yango parce que oyo tokovivre lelo mpo na biso na bamelomane ya bo balandaka Global Moscou epai na biso eyali rediffusion po oyo artiste mboka La Merveille akovivre mikolo oyo epai na biso eza rediffusion parce que ya 2 ans tolobaka ke artiste wana azali soso basi bakata mutu koningana na ye ya pamba wana eza kosila na ye. Topesa démarche toloba ndenge nini kosila
elelo epa na biso oyo ekoleka na eza rediffusion. Parce que ntango tobimisaka makambo ya kosila artiste ya mboka la merveille, ezalaka moment ya kozwa ba disque d'or, ezali moment ya kozwa ba disque de platine, ezali moment oyo bakobetisa ye basala minene. E biso topesaka na bato ba raison oyo babetisaka ye basala minene, basalisaka ye batourne, parce que azali na lomeya katuka bianza ya bato, il faut azongisa bato wana bakoutilize ye mpo te azongisa katuka bianza na bango na makambo bambongo bapesaka ye ya oyo tobengaka ba featuring, asala na ba Arkeli na ba Buba Ayana Kamora, industrie musicale tokozongaka wana lisusu te, mais à titre de rappel tosi topeselaka bino ba version ya makambo oyo nyonso tu, parce que banzembo oyo asalaka ekendaka na poubelle, banzembo tu artiste asalaka tokendeki toyelakisa bino ba image ba photo tout que atekaka na ye te e basoldaka banzembo wana mpo te baya kobima ke bapesi ye disque d'or. Donc liboso ya contrat ya Arena Adidas ekomeli bango lokola Ferregola azwi nzete ya mbila. Mpo na nini nzete ya mbila? Balandi na biso tosi tolobaka nzete ya mbila oyo ebotamaka Palme d'Or, oyo nga nabengaka journaliste Zege, azali journaliste Palme d'Or à l'année, ote amemela biso streaming, alakisa biso streaming, alakisa biso basha e asalaka basha mpona ba œuvre ya artiste. Nzete ya mbila na bokoko na biso ezali nzete oyo ezali na ye moko azali industrie. Nzete ya mbila ezali industrie. Apesaka mafuta, apesaka mafuta ntango tokoloba ba mafuta ebele, eya na ba oyo tobengaka huile ya banzika, ezali na mafuta oyo tokoki kosalela yango lambela yango bapondu ou bamosaka, apesaka biso bakombo, apesaka biso rafia, apesaka biso ba oyo tokobenga toiture ya bandako, apesaka biso ba mur ya lopango, apeselaka biso oyo tobengi communiqué ya kolakisa ke bato bakufi, apesaka biso biloko oyo soki oyo tozwaka na kati ya nzete ya mafuta oyo yaka na mafuta ebele ebele ya pembe wana, apesaka biso bangolo soki nzete ya mbila ya pembeni ya mai, bangolo bayakaka bamataka ti kolia mbila, apesaka biso masanga oyo tobengaka masanga mbila, nyonso tu wana ebimaka na nzete moko. Ezali pe lokola Arena Adidas ya Hervé, ezali kopesa biso biloko ebele na yango bango balobaki ke ezali sala moke. Tokosite biloko oyo Arena Adidas ya Papa Hervé epeseli biso. Ya liboso azongisi ba contrat na ba sponsor nyonso bakimaka ye na Stade des Martyrs. Totanga bakombo, Airtel azongeli Papa Hervé, Illico Cash azongeli Papa Hervé, Randbank azongeli Papa Hervé, Nkoyi azongeli Papa Hervé. Wana nani kaka na niveau ya basponsor oyo bapesaka ye mokongo mokolo ya bilulu na ye ya le 24 juin. Na likolo nango asali sold out na 3 jours ya première journée, bamindele bapesi deuxième journée ya le 24, lelo à 95% azali déjà kotonisa sale wana, etikali kaka 5% pote akokisa sold out ya mibale. Azweli na contrat wana ya Adidas Arena, contrat na Adidas original oyo basaleli bavarezi na effigie na ye. Bato balobaki ke non ezali contrat na ye te, ezali contrat ya Illico Cash. Mais totali bilili epai batie magasin Ferregola Ferre Store, tomoni kombo ya Illico Cash te, tomoni bilembo ya Rabank te, eloko biso tomoni ba effigie oyo tobengaka ba photo ya Hervé,
biloko na ye et puis ba varese na ye oyo ekotekama en ligne. Nini na yango tokosengaka papa Hervé kokwea na ye na mboka France, il faut azwa rendez-vous akende kovisite boutique na ye, apesa bato heure akozala kuna, tokumba na biso tu bagaulois mpona tokende kosala basha sur place, tokosomba e livraison ekoyaka na ndako na biso. Sur place tomoni oyo tobengaka ba hôtesse bakozela bagaulois bayaka basala basha na bango, e eloko wana ata papa Hervé akokommunike te, me bacommunicateur nyonso tu ya papa Hervé vraiment kotiela papa Hervé makolo na mabele ya France, il faut obligatoirement abeta tour na boutique na ye po te pesa engouement e aloba na bato ke bo bakokende kosomba mokolo wana na ye akozala na bango, bakosalaka bafoto ou bien bakosalaka bango oyo babengaka basignature ya mindele oyo tobengelaka baorthographe na yango. En dehors ya contrat ya Adidas, afongoli troisième journée tobanda koloba ngo kala awa ke soki bilulu ekomi pembeni streaming ekoyaka, e streaming yango wana eye afongoli porte ya streaming e mbala liboso na communauté na biso. Concert wana ekozala en direct na télévision ya câble oyo tobengi Canal Plus Pop, ivoirien basi basombi droit. Donc na concert moko papa Hervé oyo tobengelaka Ferregola azwi biloko ebele lokola moto ayali na banzete ya mbila. Soki totangi na biloko contrat oyo eye na nsima kaka ya marché ya Adidas, tokoki koloba ke asali lokumu ya miziki ya mboka e na miziki ya Afrique, parce que tomona musicien te asigné contrat na Adidas original. Ekolo nango bagaulois bango moko moto bamemaka Ferregola na Adidas. Ezali likambo ya bureau te, ezali likambo ya fere te, ezali organisation ya bagaulois na ye bazwa décision que mokolo ya bilulu tokolata biso tu Adidas, e Adidas etekami na poto mondele amoni bavente na ye emati, part de marché emati, aluki ayeba pourquoi part de marché ya article nga emati, ayi ko comprendre que ezalaki lié na contrat ya masano ya papa Hervé. Ni wana aluki bato oyo bako garantir contrat na ye na artiste, atie bango na ba condition de façon que ezala biloko ya bukuti te, mais ezala contrat ya solo oyo ba entreprise bazali ko soutenir papa Hervé, banque azali ko accompagner, compagnie ya communication ou bien ya ba streaming eko accompagner, et bomonaki bino moko mokolo bakende ko signer contrat na Barcelone. Likolo ya makambo wana tu artiste ya mboka kote avandi ayebi ke akoki lisusu kolanda Ferregola te, parce que kote koyemba kote mongongo ye akufa kala, tosi tolobaka yango ke artiste wana sans autotune akoki koyemba banzembo mibale te misato te, ata banzembo oyo ya ye moko aperda voix na ye mikolo na mikolo. Oyo bakotia biso tembe e baviva yango bamona ke ntango artiste balongolaka ye autotune akomaka lokola taba na kati ya mai akobelela mpasi na ye po te crocodile soki abimeli awa akoyeba nzela nini ya kosukela te. Nini na yango bitumba ya papa Hervé ekomi na niveau oyo ke artiste ya mboka akoluka ata moke te bamona makolo ya Hervé na bamusicien na ye na mboka ya France. Kolandisa wana de 15 juin azali pe na Genève, alors que ye
artiste ya mboka oyo na cité la merveille azali mpe na badate na Lyon na Bordeaux oyo ezopesa ye motu mpasi amesana kosomba batike mpo na bafanatike na ye me na Bordeaux na Lyon ekomplike ye tomonaki ntango alonse ke site ya epai ya kobeta asa akomaki épuisé mondele aboyi alobi ke makio na wana toboyi bosomba batike tomona parce que 4e jour après kopublie baconcert na ye ye moko asi site wana ekomaki épuisé elelo totiaki ekango yo na nsima wana à travers matériel ya trésor Moscou tolandaka site wana tomona ndenge nini bakoépuise ou bien bakosala basoldat parce que c'est pas un jour que obimi kaka lelo batiki kosombama te lobi na ntongo oye nango ke bosali soldat mouvement ya bato baexplikaka yango mouvement ya bacha baexplikaka yango mais à l'heure actuelle tokomona avancé te et ezali même pas na 50 à 100 billets oyo basi bateki na basite wana tu mibale voilà côté pasi artiste ya mboka ekobanda sans kokonte ke tokozela badate ya bastade tokozela bafoto te tokozela badate ya bastade oyo alakelaki bamelomane na bafanatike na ye 2 dates na stade des martyrs et stade moko oyo akobeta stade de France apesaki biso badate ya le 26 na le 27 août mais ezali kokwea mokolo ya mardi na mercredi donc tokozela ye soki akorectifie ou akopesa biso badate tokozala na fierté ya kokende totala ye na mosika soki akoleka kobetela miziki na ye alekela oyo papa Hervé asalaki le 24 juin na yango bomoni na mwa moke na explike bino wana nalakisi bino kote bitumba ya fere ekowutela mais à tout honneur à tout seigneur tout honneur pardon tobeti maboko na bureau ya artiste na artiste ye moko na ndenge bagere biso oyo tokoki koloba incident ya bavisa parce que makambo oyo toyebi lelo na likambo ya bavisa soki lobi ou nsima lobi ebimaka na milieu ya bagaulois ezalaki na bagaulois balingaki basala bacrise ezalaki na bagaulois balingaki bakóma baviolent ezalaki na bagaulois balingaki bamenace bafanatike ya artiste ya mboka mais bureau na artiste bagere information kitoko de façon bapréféré bafanatike ya bagaulois basouffrir moke mais bapesa bango au moins réponse positive oyo ezali ke bavisa epesami mais mwa nkokoso etikali na quelque bato oyo bango baportele bango plainte na maison Schengen oyo toyebi ke plainte baportaka na parquet oyo tobengaka grande instance ezalaka na ambassade te soki okomi koportele moto plainte na ambassade eya lokola okokaba ye epai ya bapaya mpo te basala ye mabe nini na likambo wana tozala vigilant tolobaki yango tout était mis en œuvre mpo te baannule concert bato ya empire du mal basi bakotaki na kati ya mabele ya arena adidas mpo te mokolo bakoannonce annulation ke fere azwi bavisa te bacommunicateur oyo bomoni bafaux pasteur ou bien baex pasteur oyo bomoni na mabele ya France autour ya arena adidas balingaki babalola biso mitu botoki mpe baflatterie oyo bakopesa biso na bainterview te soki ese confirmaki kaka ke papa Hervé azwi bavisa te kaka bango wana moto balingaki bayela biso sikoyo mame me bazeli mot d'ordre ya base na bango
bazuite parce que équipe ya fere na artiste ye moko bareusir korésoudre baproblème wana e baobtenir bavisa na lombangu batindaki déjà première délégation etia makolo na Europe mpona kolongola na mitu ya bafanatike na bamoureux ya bonne musique ide ya annulation ya concert. Donc tosala angele toyebi bango bakokokaka papa Hervé te ntango biso tozali wana ntango nani nzambe alali te mais yango te moto ekotinda biso tozala faible tozala vigilant parce que baali prêt ya kosala n'importe quoi soki même baboma artiste Ferregola bacapable nango nalobaka ntango nyonso ke emene akufa na makambo ya miziki papa Wemba akufa na makambo ya miziki John Poi akufa na makambo ya miziki Carlito akufa déjà 8 fois na makambo ya miziki mais akima epai ya nzambe elelo azali na bomoi na makambo mpe kaka ya miziki papa chéri babomba ye na kati ya coffre na makambo ya miziki batortura ye ntina vie familiale na ye na makambo ya miziki fere aviva baépreuve nyonso tu ya mabe na makambo ya miziki mais comme bamvuluzi baza autour na ye bakomi kosengela ye liwa bakomi kosengela ye makambo ya pasi mais tozali wana tokoveye na yango e tokotikaka te parce que tozwa mokano ya kosala sécurité et défense spirituelle ya artiste ozala ndeko ya fere ozala libota ya fere mais avant okota na porte côté fere azali tokopalpe yo tokoyeba tokocheke yo soki ozokokota na bosolo oza na arme oyo ekoki kobebisa fere te oza na maloba oyo ekoki kobebisa fere te tokocheke yo e tokoyeba na stade de martyre bo baza na biso bayeba bayebi mpe nazwa mokano ya koloba e trésor atiaka yango na batiktok avant concert 1 mois avant concert ya martyre moto tu akozala na nzela ya kobebisa stade de martyre ya Ferregola liwa ekokota na kati ya libota na ye naloba baimage ezali tiktok ezali boyo balanda ya mbala oyo nakoloba na bino ke nyonso tu bokosala mpona kobebisa podium ya Ferregola le 20 na le 21 tokokweyisa bato bamaneti oyo akoyaka na esprit ya mabe tokokweyisa yo maneti bakoyeba eske ozali moto ou bien ozali diabolo nayebisi bino yango d'avance oyo akomeka tokokweyisa ye maneti na ye mokili mobimba na bajeu de lumière bakoyeba ya solo osalaka moto ou oyeli biso na couronne ya badiabolo nini yango tokoloba bomeka na bino te tolingi mabe ekotela bino te botika fere asala makambo na ye moto oyo fere ainvite akoyaka invitation elobi komata podium te podium ezali chambre à coucher ya bamusicien musicien tout ayebi ke podium eyalaka chambre à coucher na ye e na chambre à coucher bakotisaka moto na n'importe qui te soki oyebi état esprit ya moninga na yo te okokokotisa ye na chambre te donc podium ya bamusicien ezalaka bongo toya na musique toya na monde ya musique toyebi oyo nini eyelaka wenge ntango basi baminaka podium bapekisaka moto akomata liboso oyo akomata liboso ekoyela ye e bato bo balandaka musique na ndenge ya spiritualité bayebi podium nakorapele bino lisusu histoire ya wenge na zaiko wenge akobeta na Madeleine Robert Ikokota akoanime
président nyonso nyoka longo aye po te bamatisa bango na podium. Nakanisi bayaka na Nono Atalaku babandi animation. Ekoko tabwaki Nono abwaki, ekoko tabwaki Nono ntango akoboka mongongo ekei ekobima na mikro te. Bato bakoki koloba oui c'est normal moto mongongo ekima, mais tomona bamusicien ya wenge bayaka batombola ekokota likolo ke aganye. Elakisi nini? Na bino moto botiaka tembe, na bino moto bokanisi ke musique ezali lisano. Tout ezali na kati ya spiritualité. Oyo akosala yango malamu ana spiritualité ya malamu. Oyo akosala yango mabe mpona intérêt na ye akwesa baninga akosalaka yango na ndenge ya bojabu. Nini yango na koyebisa bino. Bo se rappeler na concert ya Zaiko ayakaka ko intervenir na wenge. Ba image ezali. Oyo akotia tembe botala ba image wana. Pona nini mongongo ya Nono Atalaku ekimi na podium ba musicien tout ya wenge bakotombola ekokota. Bo bakota ba concert ya wenge lokola biso tozalaki ba fanatique ya ba concert ya wenge bayebi que avant concert ebeta ya wenge moto avako bwaka kubenga bato na mosika eyalaki Robert Ekokota. Na suki wana pona lelo na kambo ya ba histoire. Tozongi na makambo ya Papa Hervé. Merci na ba Gaulois na nyonso bokosala bozala motivé. Bozala motivé parce que ezali artiste na bino. Bino moto bokozwa ba initiative. Oyo Papa Hervé akosubir ezali pona bino. Bino moto bomatisi Papa Hervé ti na niveau oyo bato ya mokili bakoluka baboma Papa Hervé. Bino moto bopesi Papa Hervé contrat ya Adidas. Bino moto bosombaka ba musique na ye, ba œuvre na ye. Bino moto bokokota ba concert na ye. Bino moto bokokumisa ye partout oyo bozali na le monde. Ezala boya poto, ezala boya Afrique, ezala boya ba Côte d'Ivoire, bino ndo bomemi Papa Hervé na sommet ya musique na ye. Et bino mpe kaka moto boko protéger ye. Donc bo continuer ba initiative. Boutique ya mwana efungwami. Monsieur Adidas akoluka amona réaction na bino. Amona soki ya solo bino moto bomemi Papa Hervé a signé contrat na Adidas. Donc na minute oyo tokosenga na ba fournisseur, na ba grand, na ba mélomane, na ba Gaulois oyo baza na Lomea bakota na store wana basomba ba quantité ya koleka si possible bamema yango mpe kosalela yango commerce na bango. Ezali mpe business monene. Mais ba 3 jours oyo monsieur Adidas a sentir que Ferrego là c'est vrai ayali na machine na nsima na ye. Yango nde moto ekotinda monsieur Adidas abanda kosala conception ya oyo babengaka na commerce ba belemon oyo bakoki kobenga ba article oyo ekozala sikoyo na effigie te mais na kombo ya Ferrego là. Donc akosalaka biloko ezala mapapa ezala elamba mais akotiaka yango na kombo ya Ferrego là po te ayebi que Ferrego là akoki komema ye chiffre d'affaires important. Donc ba 10 ans nyonso oyo bakoki kosala mayo ya sika bakoki kobimisa eloko ya sika bakoki kobimisa lipapa survêtement oyo ya sika ekoki kobima ba 10 ans mosusu ekozala bakoka kopesa yango Ferre asala promotion abima yango na miso ya bato e apesa impulsion epai na bino po te biso tolata yango. Donc bamemi biso na kati ya distraction biso to ba Gaulois toyebi ndenge nini to ressaisir ke etobanda mosala na biso eloko tobandi moto akopekisa biso aza te. Na yango nasengi merci na ba Gaulois epai nyonso bozali tokende tolakisa bango que ici c'est Gaulois.
Ici, c'est Gaulois. Ici, c'est Gaulois. Nazwi bino mwa ton moke. Merci na bo batie matoi na o na lobi. Mais bozala wana, autour de Ferregola, on est fort, plus que fort. Nzambe akobatela bino pe bokobatela artiste na bino. Na lobi pe na silisi ezalaki yanga bino ya bino mvuluzi ya bamvuluzi, ange gardien et artiste oyo tobengi bibliothèque. Merci et à la prochaine.